eloko kaka tozali kosenga buka bakali nyonso ndenge outi kotia embouteillage na bamitu mingi bazwaki babitumbu na makambo oyo bango basalaki na bango te bayebi na bango yango te me balatisi yo cravate wana balatisi yo costume wana pe bayebisi yo esika bakimbangiste bazali okoki kopusana ata moke te mingi oyo bazwaki babitumbu nzoka nde bana na bino ya bilembo me mpona koetufe babilembo wana il faut kobotela bango barubrike me tozongisi merci epai ya yo tata mokeli na maye osaleli biso mercredi le 19 juin oyo ekotikala na biso une date inoubliable. Tofandi na papa en tant que les enfants biologiques makambo mosusu baza koyebisa biso bana boye biso soki tubi bana tozwi to transmettre na bandeko banani ngomba mobimba tango wana awa na Congo Central olie ezala koreki ekomaki nini kije jeune kimbangiste papa bango nyonso misato balobi ke kombo wana yango te wana bokomi kosala nde rivalité soki papa Diangenda kotsaka bino na mausolée pe na temple na faki yango tozokomona eke ba centre agricole eza na maboko banani koreki na faki ana partir wana Satan azwaki kanda ake koyebisa papa Diangenda ke ao yoso kosala tête dure biso sikoyo tokokota na bana masengene mabe ezali kokota na faki pe na koreki na bato bazouta libanda koyebisa bino eke papa Diangenda aza kolekisa bino tango boyebi likambo wana te bano tozalaka kuna basanganaka ke faut to prouver papa bosala nini to prouver papa boye prouver papa to prouver ye siko bato yango tina papa Simoki Mbangu Kiangani bazoluka ko prouver ye bazoluka ko prouver te baza kolinga ko prouver ye papa ye ko bimbisa maka alelaka papa lelaka alobi tango ngai mama na nga kufaka na lelaka te me na ye kolela wana plateau bateke yalaka penda pasi aya koloba na biso abi vraiment ngai na tiaki bino na esika oyo po na kobongola pe bateke botia bango na esika ya malamu pe botombola drapeau ya tata Simoki Mbangu na kati na mokili eloko oyo papa Diangenda alobaka na kati na biso ya motuya na lelo tokoka kolobela yango lisusu te mpo tosala mabe mingi papa abanga kobenga biso nini alobi ba jeune koreki ba enfant chéri na ngai bato bayebi secret ya chambre na ngai nzembo papa Diangenda ayebisaka biso boye nzembo soko ozoyemba ngo papa Simoki Mbangu atana aza na suka ya mokili lera yoki ayebi ke mwana na ngaza na problème akoyamba po ko résoudre problème oza nango mais soko akuti yo oza préparé te obengaki ye atikali kopesa yo punition
Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Belela, Wazola, Wale Mizola, Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Molimo Mosantu. Biso bana na bino ya Chorale des Enfants Kimbangistes oyo tovandi awa na Yelusalemi. Ndenge kaka ekozalelaka. Soki likambo eza liboso toyaka kobeta porte. Omaye oyo biso na kibomutu tokoka kobongisa te. Bino boko wa kobongisela biso po ete bato nyonso oyo bazali komibongisa po ete baya na milulu ya le 17 juillet oyo nyonso esengeli ya kobongisa boko wa kobongisela biso po ete makambo nyonso elekela ndenge bolingo na bino ezali. Yango wana tozana liloba me tokosenga nzembo na mama dirigeante libondeli na biso wana soki eleki nde na sima soki mwa moke kozala tokobakisa po toyoka maloba ya papa.
Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu papa bino batu boyebisi biso ete kuyemba ezali kobondela mbala mibale. Mbula oyo banda le 1er janvier bolobaki na biso ezali mbula ya démarrage. Batu na batu soki date na bango ekoki bazoya pote baya kozwa elembo. Ndenge bopeselaki mutu na mutu to groupe na groupe na musala na bango na kati na lingomba na yo tata Molimo Mosantu. Tour ya biso koreki pe ezali kopusana yango toye kosenga lisungi na bino. Na mukanda ya Nzambe batangeli biso na Exode 20 soko zwi 5e na 6e verset. Nzambe azongisaka mabe ya batata na bana kobanda na libota ya misatu pe ya mine na baoyo bakolingaka ye te. Kasi alimbisaka kino ba generation koto na baoyo bakolingaka ye pe bakotosaka malako na ye. Biso nyonso tozali na kati na mokili. Banjelu na bino mabele balingi kutukututa na yango te pamba te soki kaka aniati mabele asumuki. Biso tolati mabele. Toliaka mabele. Tolalaka na mabele. Tosokolaka na mabele. Soki na lisungi na bino te papa ezali pasi. Pona mutu mwindu. Pona eglise kimbangiste. Bino bobosani yango te. Na kibo mutu tosito sukaki. Tozali sona likambo tokoki kosala te. Kasi eliki na biso ezali pamba te bino bozali. Yango wana papa. Bana na yo baza koya. Na oyo epesa mela biso. Famille koreki. Na kati na lingomba na yo ndengo salaki biso rappel na cinquantenaire. Nzambe na biso bosunga biso pote tozala à la hauteur. Ya ko répondre na batante na bino nyonso po kimia eya na kati na mokili. Ebele tokokaki koloba me yo miyebeli nyonso papa. Kosenga na biso zalika ya bomwana. Tango mosusu na kibomutu na biso tobetaka mabaku. Kokangela biso motema te olimbisa biso. Pasi eleki popesa biso kimia. Kwete reisiti ezala na milulu na biso pe kimia ekota na kati na lingomba pe na mokili mobimba. Mwama loba tozalaki nango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye!
Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Yango wana papa bana nayo biso oyo eloko kaka tozali kosenga buka bakali nyonso ndenge outi kotia embouteillage na bamitu mingi bazwaki babitumbu na makambo oyo bango basalaki na bango te bayebi na bango yango te me balatisi yo cravate wana balatisi yo costume wana pe bayebisi yo esika bakimbangiste bazali okoki kopusana ata moke te mingi oyo bazwaki babitumbu nzoka nde bana na bino ya bilembo me mpona koetufe babilembo wana il faut kobotela bango baribrike me tozongisi merci epai ya yo tata mokeli na maye osaleli biso mercredi le 19 juin oyo ekotikala na biso une date inoubliable oyo ofongoli baboloko nyonso likambo bosalaki tango faki bakotaki na kinlongo sikoyo nde tobandi kososola tokotaka na biso na kinlongo me oyo bosalaki na turu ya faki bozwi baporte toutes les 9 portes bofongoli yango toyebelaki yango tina te nzoka nde baboloko efongwami po ete bokangola bana na bino na ba oyo bakangamaki na mikano bango bayebi na ba oyo bakangamaki injustement biso nyonso tobimi libanda kasi lobi boyebisi biso mobeko ekufi te kai nini wana akolima lisusu kokende kopesa litoi na ye akangama lisusu na motambo oyo wana kokende libela fongolela biso bikuke nyonso banzela nyonso bana na yo bakoyela na bamoyen de bord nyonso ezala ya likolo ezala ya se ezala ya mai ezala ba oyo bakoya na makolo kanga misu nyonso ya bimpumbulu o bakuluna toyoka te tomona te banza pona lelo mwa moke tozalaki na yango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu nzambe eto tukulombele wa bakafulu wasikilikisa bana bako Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye!
Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Papa Simon Kimba Nkyangani oye! Papa Simon Kimba Nkyangani oye! Papa Simon Kimba Nkyangani oye! Kusimba, kumeka, yandikele, o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Solo lelo biso bana koriki oyo toye kokuta na kati na mboka Yerusalemi na date ya le 7 juillet na tine pote poda kutobongisa milulu na biso le 17 juillet. Eza boyete Merci. Tolandi manso ndenge papa président oyo azali te intérimaire ya koreki awa na nkambo. Eza ndenge wana manso oyo olobi oyo pe tosengi na nzembo pe oyo papa de la ville auti kosenga solo bapapa ndenge balobaka ite tolanda bango aveuglement. Elingi koloba ete awa batata baza kolakisa biso nzela kasi moyini pembeni aza koloba ete bango eposi babonga na bango d'avance. Papa de Ngenda aza dictateur. Eza boye ogo dictateur liboso nani Nzambe bambate achemi beko donc elakisiki ye azali Nzambe eza bongo. Papa de Ngenda ye azalaki kosala dictature na kati na Lingomba, surtout ba jeune azwi bango en otage. Toyebi likambo toyebi yango te. Ba jeune ngo banani nzoka nde batata bazali komema biso na nzela ya solo. Ezala ye moko papa kisolokele, papa de Alunga na pe papa de Ngenda kontima. Papa de Ngenda yende mutabada kotambula na mokili mobimba pamba te papa Simon Kimbangu soka pesaka ya kombo ya de Ngenda. Donc kuna yendi munza ya mvimba kokende kotambula mokili mobimba pamba te likambo wana okolo Yesu apesaka papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azwaki likambo yango atiaki yango na motema. Eza boye te so otie likambo na motema elakisi ete fo osalela yango na yango. Papa ya Ngenda asali manso to bapapa basali manso po ete biso bana na bango tokoka kobunga te po ete tosepela likambo yango wana. Pena likambo yango tata Simon Kimbangu Nkyangani azali komema posa na yete mai nyonso oyo batata balobaki batikelaki biso ekoka kokokana. Tala likambo munene nani ayebaki toye kosutuka soki papa Simon Kimbangu Nkyangani alobi ete ezala solaki lisumu nini osala ezalaki sumu nini osala nini ozonga na tango alobi ndenge wana tango tozongi elakisi ete tozongela lisusu mabe wana te. Eza boye te
tokende mingi te oyo sujet nazali kopesa bino tokosala nini na l'an 2024 papa Simon Kimbangu Kyanga na l'an 2023 alobi tozongi na nini na zero to profite na likambo wana ke tozongi na zero siko tozwa aliri ya sika eza boye te aliri ya sika yango nde tozali kozwa na l'an 2024 biso bana koriki na le 17 juillet bozali kolanda biso na mokili mobimba boko organize likambo oyo nazo yebisa bino tofandi na bapapa en tant que les enfants biologiques makambo mosusu baza koyebisa biso bana boye biso soki tobi bana tozwi to transmettre na bandeko banani ngomba mobimba alors kambo tokosalela yango oyo mama Clément soki oza wana makambo yango yo fo oyeba yango tokosenga ya bolimisi epai ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani tokopesa ye merci na mai asaleli biso azongisi biso na kati na ndako kasi pe mwana soki azongi na kati na ndako fo asenga merci pe tata Molimo Santo ete ndenga azongisi ye kasi akosenga pe pardon na likambo oyo ye asalaki eza boye te akosenga pardon pe akolapa ndaki ke nakozongela lisusu te ajeno ye tolandi yango likambo nini tokosengela bolimisi biso bajene solo ezali koreki kasi likambo yango oyo tozopesa nzela ya kosengela bolimisi ezali surtout na biso bajene oyo ya mokili mobimba mpe na bamouvement nyonso pamba te toyebi ete Adam na Eve babimisaka bango na jardin d'Eden namuta abimisaka bango ta Nzambe mpo basalaki nini basalaki mabe lisumu ya liboso oyo bakotangelaka biso eke Adam na Eve baliaka mbuma eza boye te baliaka mbuma ya mibale oyo bayebisaka biso ke Adam na Eve basalaka ekobo eza ndenge wana toyebi yango bango bate balobaka ndenge wana ya misato papa Mfumalongo aye koloba ete Adam na Eve bazwaka nde kindoki epai ya nyoka eza boye makambo nyonso misato wana solo banda 1972 koreki ntango esalami ezalaka na Kinshasa bamama na Lutendele batata wapi na bisika ezalaka na ntina boyebi ntina wana te kokabola batata na bamama ezalaki ndenge wana pe tango wana awa na Congo Central olie ezala koreki ekomaki nini kije bajene kimbangiste bapapa bango nyonso misato balobi eke kombo wana yango te wana bokomi kosala nde rivalité wana bozo kreye bitumba eza boye te yango nyonso ekomaki ete koreki donc korapo na ntango wana ezalaki bajene ya Lutendele bajene ya bisika mpe bakije ya Congo Central nde bapapa basangisaki biso nyonso eza boye te sikoyo tokoma eloko moko eske tokomaka eloko moko division wana eza susu te na moke ezalaka eza boye te eza ndenge wana me
oyo akendaki kolongola kombo ya kije na Matadi papa Simon Kimbangu Mkiangani. Biso bana Matadi toyebi yango malamu. Eza boye te aye kopesa rapport na bapapa balobike banda lelo biso nyonso tokomi kaka eloko moko koreki. Eza boye te papa Simon Kimbangu Mkiangani na ntango azokende kofandaka na Kindunga. Ezali te ke ye aya na bana pa bapapa o banani o ba jeune ya papa Simon Kimbangu Mkiangani. Biso nyonso toza na uniformité. Na ntango wana na 1976 force oyo ezalaki na biso ba jeune na botongi temple. Biso beto sali molende po ete temple etongama. Eza boye te. Toyaka équipe mobimba toyaka awa papa Diangenda tinda biso toyaka tozalaka à peu près 40 personnes malgré parmi bango o tozalaki na bango neti papa Mputo azara na kati Mbuta Marcelo pa azaki na kati. Donc équipe mobimba yaki atobimaka awa le 12 avril 1981 après papa kotia biso na temple na faki apesi biso matei alobi nazalaki na ceinture moko kaka mais siko na komi na ba ceinture mibale place no sona kokende na kei na bino après wana baye kokotisa biso na mausolée na bango na biso de tokota mausolée 2 fois faki na biso 3 fois toye kokota na 1978 toyembaka tata dombila kuyambokela mokolo masasa ebetaka na mbanza ngungu toye kokota na bango lisusu na 1989 ale toye kokota na bango ya 81 toye kokota na 89 yango wana papa na yebi nafaki ingeta papa a partir wana sikoyo Satan azwaki kanda ndenge papa Diangenda akotaka bino na temple aye kokotisa bino na mausolée. Sikoyo Satan azwaki kanda po ndenge toyoka na message ya papa Diangenda na 1981 wana eke bana mike bayaki kosenga na papa Diangenda ka afongola temple te. Toyebi likambo wana te. Lokola papa Diangenda aboyaki sikoyo bana mike wana bayokaki kanda na bino soki papa Diangenda kotsaka bino na mausolée pe na temple na faki yango tozokomona eke ba centre agricole eza na maboko banani koreki na faki. Si vous comprendre ne sika wana vous comprendre ne sika wana alors tango wana sikoyo Satan azwi kanda po papa Mfumalongo papa Diangenda kontima akumisaka bino na Kinshasa koreki na faki likambo wana salaki ana partir wana Satan azwaki kanda akeko yebisa papa Diangenda ke ao yoso kosala tête dure biso sikoyo tokokota na bana na yo tokokota na bana na yo nde ebandaki eke masengene mabe ezali kokota na faki pe na koriki na bato bazouta libanda koyebisa bino eke papa Diangenda aza kolekisa bino tango boyebi likambo wana te. Vous êtes encore jeune le temps ya koluka misala yango yo bosala bozwa mbongo ye aza kolekisa bino tango likambo wana ekotaki na bambuta ti ekoti na faki ti ekoti na koreki. Papa Diangenda asali ndenge wana aikarte bino na bamouvement nyonso wana kobomba kenaki kobomba bino kuna na plateau de Bateke boyebi likambo wana te. Donc likambo liboso nde yango wana Satan aye kokosa biso ba jeune ke papa Diangenda aza kolekisa biso tango
mwaye koyekola misala eza te, mwaye boyeba misala eza te, mwaye mpe bobala eza te. Boyebi makambo nyonso wana te. Yango kutu mama Clément babalisaka yo na musicien. Oyebi likambo nyonso wana te. Na 89 te papa na 84. Na 84. Mais mingi bakosamaka na vent wana. Toyebi likambo yango te. Toyebi papa. Ya mibale ntango toke kofanda na plateau. Papa Diangenda ayebisaki biso ete bosala attention. Satan akolanda bino. Ndenge akolandela bino awa akolandela bino na makambo mibale ya ekobo na kindoki. Boyebi likambo wana te. Mais biso bana koriki kuna de plateau de bateke tosalaki tolandaki mobeko wana te tobukaki. Toyebi likambo yango te. Banda tango wana Papa Diangenda abimisaka biso na plateau. Oyo basalaka makona ba. Tobima to tobima te. Babimaka na plateau. Babimaka? Ingeta. Est-ce que basengaka bolimisa? Te. Papa ki? Oui, Maman Clément. Papa Kendo wana pa azalaki na plateau de bateke papa. Papa Kendo. Wana papa Kendo tumtalobi. To sengelaka bango pardon ndenge papa Kendo alobi. Bango moko basengaka pardon. Basengaka te papa. Adana evo basumuka balomba ndemvo kwa. Nkato. Papa ata basenga kutu bolimbisi. Bolimbisi bongaka lero sengi otiendelo. Me ba misusu ler mabala wana epanzani bakaboli bango wana ke lutendele wana ke kuna me bazongelaka na bango lisusu mabala wana kutu bamisusu bake kosala pe su mariage malgré bapanzanaki. Comme na tata mwana pe tata Molimo Santu soto alaka ba témoin tango makambo wana esalamaka ezali décision ya biso bano tozalaka kuna to basanganaka ke faut to prouver papa. Bosala nini? To prouver papa. Boye prouver papa. To prouver ye. Siko batwango tina papa Simoki Mbangu Kiangani bazoluka ko prouver ye bazoluka ko prouver ite. Bazako luka ko prouver ye. Yango wana basanganaka batu basanganaka batu mibale nde babimaka ba tête ya kosala lisumu wana makambo ngo ebandaka na butu ebandaka bikobo ya butu ti ekobimisa na moi zeme bimi ale yango wana pe papa silikaka mais papa ayaka na plateau bateke tokenda kote na mbila par veria avenue de Parmier tozala na mbila wana tozelaka papa po tokoka kolela ezalaka penza pasi papa yekobimbisa makambo alelaka papa alelaka alobi ntango ngai mama na ngai akufaka nalelaka te me naye kolela wana plateau bateke yalaka penza pasi mari papa tosengaka pardon wana yebi kaka tata bino moko boyebi ndenge bozwaka pardon na biso na kati na motema bino moko boyebi kaka mais papa lobaka ke bango mibale bakoki kobalana te fo bakabwana mais basalaka kaka motu makasi bakendaka kobalana na ngola ekabwana nango mpe lisusu yango papa mwa moke wana oyo toyebaka. Merci. Etango papa Diangenda asilikaka na tina ya makambo ya kindoki. Boyebi likambo to boyebi yango te. Bon, papa asilikaka wana ngape nazala tozalaka présent tant tosotaki kuruze na plateau bateke. Papa tozalaka tango papa yaka ayekoloba na bino ayekoloba na biso abi vraiment
ngai natiaki bino na esika oyo po nakobongola pe bateke botia bango na esika ya malamu pe botombola drapo ya tata Simon Kimbangu na kati na mokili. Do nandimaki te makambo ya ndenge ya boye ekoka kosala epai na bino. Po ndenge papa pekisaka biso ke bokoki kosangana na bato ya plateau bateke te. Na ndenge ya butu boko kosangana na bango te. Me papa na kati na biso bato batosaka te. Bakotaka to bateke babongwanaka. Na sima lisusu baye kolakisa bango lisusu makambo ya mulili papa. Yango na papa regretaka na likambo wana. Papa kuta bande ko bondela biso eske bolingi ngai to bi papa to lingi yo. Ah o balingi nga batombola musapi, to tombola musapi. Yango ayebisa biso na lingi lisusu komona makambo susu ya ndenga neza Yesu na kati na binote. Makambo ya kindoki ekobo muyibi biloba loba makambo ya bongo na kokulinga Yesu na mona yango na kati na binote. Papa te ya kabiso. Mais suka kaka ba tokende retraite tozongi ba accepte film ya Dana Eva papa la accepte makambo nyonso na tu e film ya Dana Eva na yakolo Yesu Kristo. Mais na sima kaka papa mais pasi kaka ala kaka tulali kaka ndengwa na to continue kaka makambo na biso mabe wa papa. Merci. Parfois les camarades c'est besoin. Papa eloko moko kaka nde ya solo likambo soki ebungi mpona bomoto mpona korekipere yango eza pasi me na bonzambe eza pasi te. Eloko oyo papa Diangenda alobaka na kati na biso ya motuya na lelo tokoka kolobela yango lisusu te mpo tosala mabe mingi. Papa abanga kobenga biso nini? Alobi ba jeune koreki ba enfant chéri na ngai. Bato bayebi secret ya chambre na ngai. Atia nani maboko na poshi. Ikifutulia mitoto wangiuleza
kombo ya tata mwana pe Molimo Centre. Merci d'abord pour nzembo papa osengi biso. Nzembo papa Diangenda ayebisaka biso boye. Nzembo soko ozoyemba ngo papa Simoki Mbangu atana aza na suka ya mokili. Lera yoki ayebike mwana nanga aza na problème akoyamba po ko résoudre problème oza nango. Mais soko akuti yo oza préparé te obengaki ye atikali kopesa yo punition. Yangwana papa ndenge na yakoloba papa lera lobi na biso boza enfant chéri na ngai. Boza batu o bayebi secret ya chambre na ngai. Bozali ndambu ya nzoto na ngai. Nyonso nazalaki nango na tei bino abimisi ba poche ya popola lobi bino botikala ba professeur epa ya baninga. Na place to koma ba professeur ya malamu to saliki professeur ya mabe. Voir même na motambo liso to zalaki na ye papa kuluta lobi aye kuta zalaki ne sima. Mais moko alaki liboso na ndenge nzamba kabola bilembo ya bato. Alobi to pesi yo nzete oyo po obengana lu oyo akoti na kati na groupe na bino. Asi aboti bana me yo to pesi na yo obengana lu. Ndege pe papa Simoki Mbangu anga netango aye alobi na ye etena moni deja mopepe ya mabe ezali koya. Yo ko bimate to vanda na yo awati mopepe wana eleka. Malheureusement akendeki. Yangwana papa tokoloba nini tozali bana to mikwesi kana maboko mayo to mikwei na makolo na yo ozongisa biso ndenge ozongisi mokili na zero zongisa biso pe ozongisa biso eloko motuya o pesaki biso oyo banako ningisa kiti ya bokonzi na yo ata olobaki okobima te melero yoki mabondeli ata obengaki biso na centrale elo papa kobima te mele tokanga na bato mibale misato tozali koyemba na bonzambe nyonso okoya olobi na ninga kobima te me bobengi nga na ninga ya plateau de bateke te me mabonde na bino ningisi kiti na ngai na ye papa ozongisa biso na esika wana po osalaki groupe oyo po te sunga yo na bonzoto pe na molimo papa tozali ka bana soki lika moko tolobi oyo esepelisi yo te limbisa biso soki esepelisi biso yo salela biso ndenge eza bolingo na yo na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre. Koreki oye. Koreki oye. Koreki oye. Merci. Soto sali ndengwa na pwana nini mama Clément alobi ete papa Diangenda alobaki boza na poche na ye. Zabo ete faki ceinture koreki na poche. Zabo ete ceinture na poche za pembeni yango batata tango bazali kosala misala na bango na poko soki baye kokota biso bana bazoyebisa biso boye tala esika touti yango bino bana na biso na kati na bandako malambo bozala na bizaleli oya biso batata na bino soki te ekozala mpasi na liboso batata bazoyebisa biso ndenge wana biso sikoyo tokomi batemoin na makambo nyonso bapapa baza kovivre eza boye te pe biso ntango tozwi yango tozoyebisa pe bino bandeko na kati na lingomba eza boye te yango ngai na mokolo na lelo yango nalobaka ntango nyonso nazali na ngai molakisi nzela nalakisi yango na le 17 juillet l'an 2024 biso bakoreki tokosenga pardon na makambo misato makambo nini na makambo nini Ekobo kindoki na koboya toboyaki na kombo ya koreki kotelemela likambo wana pe ndenge toyokelaki masengene ya mabe na bandeko koreki oye nakozwa alikanisi ndenge papa president utaki koloba mundele mosusu ayebisaka papa Diangenda boye okomona eke tokozwa bana na yo mosusu surtout
bana basi tokozwa bango na ndenge nini comme bango bazotosa mibeko oyo yo ya papa Diangenda ya Ekobo soki baboyi totie bango bamalade malade nini tokotia bango bamiome emiome wana ekosengela bango po ete babota noki soki aboti te akomi sterile sikoyo emonani te liboso ya bamiome ezalaka te me ntango mondele wana alobaka yango baye koyebisa mpe papa Diangenda. Et ce n'est pas les Kimbangi, c'est seulement qui sont concernés, mais c'est tout le monde en général. Nyonso wana yango tuna Ekobo ndende sikoyo makambo wana nde bazwili biso ese na kati na Lingomba na ba mouvement nyonso na ba groupe nyonso eske Ekobo ekomi na danse te makasi ngozo kopekisa biso bongo kindoki mais o bazo esabino abino bozo l'exatango eske banda kala banda ko promettre be bonuni eske ozana nini sikoyo eske bazo ko le sese bozo lo banango bazo lo bana bango eske o ba jeune o bazana kati ya Lingomba o bazana bozwi bazali to bazalite bazali pani bazo tosa yango ngai donc ndenge na lobeli yango makambo biso bana koriki tokosengela bolimisi na le 17 juillet oyo l'an 2024 tokosenga bolimisi epai tata Molimo Santu ndenge azongisi makambo nyonso a zero alimisa biso na manso wana po ete sikoyo oyo baprometa biso na bujenete na biso basala nini bapesa biso yango ngai nasali nanga kaka introduction la le 17 juillet na silisi nanga boye kombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Koreki oye toyoki to toyoki te tokobongama o tokobongama te sika tobongisa maboko totonda malendesi ya mfumu wetu okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu papa lelo ezali le 7 juillet l'an 2024 oyo tozali kokota na milulu ya le 8 juillet kokanisama ye balekaka na 1992 na yo papa Diangenda kuntima elonga na yo solo ezali yenga kasi mokolo yango bana na bino bilenge oyo tobengami ete koreki ya mokili mobimba oyo lelo ezali represente na bana na bino ya koreki oyo toye kokutana na kati na Yerusalemi kozwa mayele oyo tokosalela na date oyo ya le 17 juillet imalekaka oyo bino botiaki biso na kati na poche na bino na 1970 kokanisa mokolo wana yango toye nde kotoke porte
toyeba ndenge nini tokotambola na mikolo oyo tozali na yango na kati ti tokokoma na date la di 17 juillet. Maye oyo bososolisi biso oyo malekaka na ntango wana na bino basato ya bule yango biso na biso bana toteyani. Pamba te yo papa Diangenda obanda koloba ngo ntango nyonso. Soki bozali kobongisa milulu na ntango wana bozo kobongisa milulu bokokanisaka likambo tokomembela ngo ndenge nini. Liboso tokotiaka yo tata Nzambe na liboso. Mabondeli liboso. Mabondeli na biso ezali ete milulu oyo le 17 juillet eleka na Kinia. Kasi likambo nini pa tokoloba pa tata Molimo Santo. Bopesi biso makanisi na makambo oyo ezali kotungisa na kati na Lingomba oyo ekosala ete ebimisi biso na poche na bino. Salisa milulu na biso ezala na Kinia pepesa bososoli na mwana na yo nyonso. Solo soki tolobi ke likambo eza kotungisa na kati na Lingomba ezali fete ya bana koriki. Kasi biso nyonso tozali ba jeune. Pamba te bokolobaka ngo ntango nyonso oyo mwana tata Simoki Mbangu aza na kati na Lingomba na ye mobange azali te biso nyonso tozali nde ba jeune. Elakisi ete mateyi ekoponaka age te. Ezala mukolo ezala mwana muke esengeli na mateyi. Tikete ndenge toza kobongisa na mateyi na biso na oyo tolobi na mokolo lelo ekota na mwana na yo papa Simoki Mbangu. Pwete toyeba tina nini yo papa Simoki Mbangu kiangani obwakeli biso file ya récupération oyo papa kisolokela lobaka te na bwakeli bino file ya récupération yango osaleli biso lisusu na mikolo oyo sosolisa biso bana na bino. Pwete toyebi ete développement ya mokili mobimba ezali nde na maboko na bino ndenge bolakisaki bino papa kisolokele papa Dialunga na pe papa Diangenda Kontima. Biso nde tozala bana botosi pe biso tokolakisa ndakisa na mokili mobimba. Ndenge telobeli yango tozali kokota na milulu ya le 8 juillet. Mingi baza na nzela bazokota na mokolo na lelo. Papa Diangenda ezali nde elonga na yo. Soki olonga kitende kumo yo ekokopesa malabino te. Soki epesa milibino pamba te polongaki. Yango tosengi bana na bino nyonso baza na nzela. Oyo bazoyela na nzela ya pepo, bazoyela na mituka, na makolo, na biloko ndenge na ndenge, batela, bakoma na Kinia omboka Yerusalemi. Pwete toko kwa koyoka likambo oyo tata Molimo Santo na nzota papa Simoki Mbangu kiangani obongisi libiso. Toyebi ete likambo mosusu te mibeko. Pamba te mibeko nde yango nde ekolongisa biso. Tikete tengo batele biso na tongo ya lelo kino tokokoma na pokwa obatela biso. Biso batozala kati na Yerusalemi na o bazali koya pe okansila mokili mobimba esika mpasi ezali. Na baguerre, surtout awa na Est, na RDC, baguerre ezali kusila te, lobete, boloba mongongo na bino, eyoka na Pwete Kinia, ekoma na Est kuna. Talabana na bino, malgré kuna na Est bitumba ezali kasi. Na tango milulu ya Yerusalemi ekozalaka, bakosalaka effort, ata moko akoma awa. Tikete ndenge baza kokalisila tango nyonso Yerusalemi opesa bango Kinia. Mokolo mobimba totie na maboko na bino obatela biso onkombwa tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Twende lokiambote. Biloko ya kolia oyo tomemi mwa
bakado tokendaka epai ya papa tiaka